Salut, bonsoir la grande famille de MK Belou TV officielle. Boye, pana yamboka. Boya, na bilenge. Boya, pana yamboka. Ba papa na ba mama. Mboka soki e baby mosolo na yango ekobebaka elongoma ma ebongi tozala na mbongo makasi lolenge ya hey, mboke baby soki mboka e baby mbongo na yango pe mosolo na yango pe ekobebaka elongo. La grande famille de MK Belou TV officielle. Bon ça, la famille, si vous êtes là, en tout cas, je veux voir vos j'aime en dessous. Je veux voir vos j'aime. Aimez, partagez, commentez. Makamboza. Hey, Mokili makambu nzombe nanga. Mokili makambu ya minene boye. Makambu ya minene boye. Yango moto aka moto, moto azakaka moto ma. Lelo mposo yanko ilobi ya meme. Bon, ça fait mal, hein, et ça passe si, mais l'actualité nous oblige de venir parler. Ok? L'actualité nous oblige vraiment de venir en parler parce que vous servir ce mon devoir. Quand il y a à dire, moi je n'hésite pas de venir vous parler. Parce que si vous vous êtes abonné sur cette chaîne, c'est parce que vous avez besoin d'être à la page. Lelo tolali tolamuki tomoni ndeko na biso bozomona o aza pemeni ya artiste na biso Sila Bisalu Pomba Sene ye azali collaborateur ya Sila banzembo oboyo kaka na ba fond sonore banzembo o mona neti biso na Bellevue ezalaka nzembo na biso ezalaka na ebandeli ya film avant filmer banda boye binzembo anati Webi nzembo ana we bandaka avant filmer nyonso teleka na Bellevue TV banda. Webi yango. Donc ndeko na biso pe oyo pe aza artiste filmen ba travailler en collaboration na Sila Bisalu. Mais lelo oyo tuzomona nyonso tuzoya ndeko po bakabwani ekomi histoire ya copyright toki kuna bo YouTube botoni monétisation kuna boye je vous jure que makambu eza nungu ekoti muzamba eziki donc tozoye bate problème euti wapi. Qu'est-ce qui se passe? Le bas dans ma Queen Sarah, Mama Kimia Sarah, le bas que passe? Baba cook, tomboki na façon moko balobi trop c'est trop. Siliki balobi Mams doit dire quelque chose. Pourquoi? Parce que ndeko Jean-Paul asali makambu oyo il ne fallait pas asala. Ndeko na biso Jean-Paul asali makambu oyo il ne fallait pas asala. Lelo oyo tomoni na SB ba suspendre ba filmer. Pour votre information, SB va suspendre ma film pour des raisons techniques parce que il devait changer l'équipe technique Mobimba. Parce qu'il est là la ya mabe ça malala malam. Yes. Lila la mabe ça lila la malam. Donc na SB va changer équipe technique Mobimba. C'est-à-dire monteur c'est ce qui n'est scène, perchiste, ce qui nani. Nyonso balobi ba changer. Pourquoi? Parce que makambu eza yakoyinda. La famille ça fait trop mal, mais toye kolobela yango parce que ça a bino ke na MK Belou TV officiel tolobela rapona ba artiste na biso nyonso tu ya mboka tolobela ka penza pona ba artiste na biso mingi ya mboka na biso pe de partout dans le monde mais mingi mama MK Belou azaka basé na Bellevue TV chez la patrona, la poutine de l'écriture. Moi si Nzombe, moi si Bolamo, moi si Boboto, moi si Yamoindo, couleur recherchée. Yes.
couleur ou exacte qui aux en bas de difficulté dans le jour à venir parce que pas là qui ambi le bébé tu ba tampon na matama pa pa au comme lelo otia curcuma mabe otia miel mabe otia citron mabe otia nini boy mabe baso ba garda pona bango lo kwa bebelvi congela patrona mingi na mkambelu tv to lobelara sur famille bota melelo actualité za ko obligé biso tellement si la bisalu azape artiste et na biso ya mboka to ye ko lobela na likambo oyo ezali koleka ndenge bakabwani na moni basaleli Marc Bible na Marc le bi deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Donc moi je pense que bandeko na biso mi balé basangana ki mais bayokani te tellement bibliquement parlant balobi deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Donc bandeko bakoki lisusu kotambola nzela moko te parce que bazoyokana te kutu ata na libala ekoma mobali abimisi mbongo $1 abali mwasi mais soki bayokani toka divorce esalami yango tomonaka badivorce na mokili ya lelo na ntango ya biso ya lelo mais problème moboku nakolobango mpe ya na lingala moboku ya likambo jusque là toyebi eloko te toyebi te nini oyo esali ke ndeko na biso Jean-Paul aluka bakabwana na ndeko na biso sila ndenge bakabwani wana mais bato msusu kaka ndenge na kinsansan oyo ya biso awa yebisa bino la famille lelo moi moko eza na kina fena kenda ta matete na okoka te tellement na kini na biso bato soki problème kaka ebimi CV na oyo ebimi nde tobandi koyoka de bouche à l'oreille ke non ndeko eza ndenge na ye soki azalaki na yo bokabwani yebaki copyright ekosala nini ekolanda yo. Donc ndeko na biso sila aza victime ya copyright yango bomoni bastoppe bafilme na bango et puis copyright wana kaka ndenge toyebi YouTube ndenge akomi na ye makambo makasi donc YouTube abotoli monétisation donc on ne peut pas beaucoup parler sur ça na yoki pasi mingi na mutema na ngai na yoki pasi mingi na mutema na ngai ataka nzembo poto yo kango na elengi nyonso tupe pesa biso mwa makasi. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, la grande famille, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. La grande famille, vous avez Toya Kakale Moko Tozolo Baboué, mais ça fait trop mal, hein. Pour Moussala YouTube, oh, je vous jure, ça Moussala Makasi, hein. Moussala Makasi. Pour YouTube à reconnaître on a nous le quoi partenaire nae et puis au qui ça ba heure et puis au ba monétisation au la code AdSense au nyonso wana ba okomana audience ça c'est vraiment un travail très makasi mais ndeko na biso ayebi pe makam ndenge c'est pas ça kametala makambazo sala ndeko na ya mwasi. C'est incroyable de voir à quel point notre communauté s'agrandit et cela ne serait pas possible sans vous. Chaque like, chaque commentaire et bien sûr chaque abonnement nous motive à créer encore plus de contenu passionnant et divertissant. Si vous êtes nouveau ici, ne manquez pas nos vidéos précédentes et assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre playlist. Nous avons des contenus de surprise et du contenu excitant à venir. Alors, restez connectés sur votre chaîne MK Mbelu TV officiel. Que mon Dieu vous bénisse. Tokati Nanzembo Oyo. Si je suis ce que je suis. Suivant. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, au Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclamait pas ses droits. Si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom.
Éloignez, ô Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oh, brise, brise, oh, brise, brise. Elekinga mayele esalinga kupanga nganakendeko wapi nazongi naliziba esika nazwaka makashi esika nazonga kayashika kangaye kuke yasa